pasteur de la foi, nini komelie, pasteur de la foi, pasi pe mawa, pasteur de la foi bandeko na nga ekomi kosala pasi pe mawa, kande boyebi, pasteur de la foi azalaka moko ya pasteur atikala kozala na problème na mutu te, azalaka problème na mutu te, asalaka makambo na ye na ndenge na ye, epi alingaka toujours kozala na ye honnête na makambo nyonso azosala. Lelo oyo ya mabe ya pasi pe mawa ya mokili mawa te ekomi kokwela biso la famille. En tout cas, esali pasi ya makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout et encore sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, 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 chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko na nga ka ndenge toyebisaka bino soki penza ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, soki ya kosolola penza ezali tokoya. Toye lelo po toyeuti koyoka sango ya pasi, toyeuti koyoka makambo ya minene oyo euti kokomela pasteur de la foi. Tango deja tobeta lisolo pasteur de la foi, biso nyonso toyebi azabongo pasteur Jean-Paul Mayata. Bandeko na nga ya pasi euti kokomela ye, la famille esalinga pasi mingi na motema. Avant na ya kokota na mozindo penza ya makasi ya dossier pe ya situation ya circonstance ekozala mwa malamu na ya nanu kosensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi Mpito ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, ma maman d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Voilà. La famille toye awa na dossier, toye awa na affaire ya pasteur de la foi Mayata bandeko nanga, pasteur Jean-Paul Mayata. Kande biso nyonso ebela batu bayebi ye en tant que pasteur ya église ya munene, biso nyonso toyebi, ebela batu pe bayebi ye en tant que comédien, po toyebi biso nyonso ke pasteur de la foi abandaki pe ko jouer, abasalaka pe lisusu, asalaka continuera toujours kosala ba théâtre. Biso nyonso toyebi ebela batu bayebi makambo wana. Eza kutu te ke notre koki koloba o eza makambo ya lelo, eza nango makambo ya lelo te, ekozala pe makambo ya lelo te, eza deja makambo ya kala. Ti lelo pasteur Jean-Paul asalaka toujours ba film na ye ka ndenge esengelaka. Voilà. Lelo toye kovanda tomonaka makambo ekobima awa keno pasteur Jean-Paul Mayata aza mutu abakisi. Pasteur Jean-Paul de la foi o asimba kisa ye o emataki ekitaki. En tout cas la famille kande na yebisaka bino makambo mosusu na lingana nanga kokota na mozindo te, mais il y a de ces situations oyo etindaka toujours et encore Mama Étoile Inès TV akota na mozindo ya dossier wana. Sans plus tarder na tiela bino na mwa video na coin na émission nanga kandenge ezolekaka wana. Bo mona bino nyonso bolanda bino nyonso ndeko na biso moko aye kaka kolamuka alobi azana ba preuve ya koya kolakisa ke pasteur Jean-Paul Mayata azana kisi. Avant na tiela bino, est-ce que eza pasi? Est-ce que eza mabe komona pasteur lelo aye kozwa succès? Aye kokota na plan ya bénédiction na ye? Wana ezaka motuna. La famille, tolanda mwa video oyo nazozonga sima na ndenge moko ya bien. Apôtre Michel Ngwema.
apôtre Michel Ngwema na Lubumbashi Mayata lingaka initié apôtre na boy yebi tanga boy akimi église ba komo luksaba bomé po alingaka lexa triqué natangi kombo na donc asimbi solo na 2023 tanga kendaka na nino na secte on a ba ordonné ba PC porte-monnaie magique donc Alexa talate et puis a commis na ba pratiquement mystique il faut photo na ye il faut photo na ye il faut photo na ye mutu ozoka ndenga zo bagen photo na ye mutu fatiango na mai soko tiango na mai o meli soko bota ka to bota sermo pe na ngola na moni apesi témoin ye pataki photo ni na mai ya meli aboti est-ce que wana eza biblique yebi na ndaka banganga même banganga pe babota kabana Jean-Paul Mayata oyo babenga ke de la foi de son frère comme Jean-Paul Mayata de la foi gourou mususu yeyo asimbi kisi na niveau moko na États-Unis kabal comme azuna porte-monnaie magique abandaka na ye bien mais en 2023 yo so mona mutu ba ordonna yo l'église na bino ba ordonna yo ba que l'ordonner sur les États-Unis azu porte-monnaie magique asombi wilu pa una njil pembe na église na zo buka zo tombe porte-monnaie magique yebsanga arlota mbongo wa akomi ndeni soko botaka te zwa photo na ye tia verre mai tia photo ni na kati prier mela iye nani moi c'est robot. Ah bon? Oui, a commencé à la bilo bon. Jean-Paul Mayata ba comme kufa mais comme ba lobakate ba olobate. Yo za na tour Jean-Paul Mayata kima. Na yebsi bino bandi minyo so boke na église de la foi. Na de la foi. Na bino no so boke li felo. Comme on a bino enfer li felo. On les églises à Satan. Les églises en ba o yesa kufa na yebike bozo bima kuna boluka Hébreux 10 25 église a bien boke no sambel. Donc Jean-Paul Mayata ba bostra ba tunyo so na Paris diable a zo utiliser apôtre Michel Ngwema apôtre Michel Ngwema na Lubumbashi Mayata lingaka initié apôtre na boy yebi tanga boy akimi église ba komo luksaba bomé po alingaka lexa triqué natangi kombo na donc asimbi solo na 2023 tanga kendaka na nino na secte on a ba ordonné ba PC porte-monnaie magique donc Alexa talate et puis a commis na ba pratiquement mystique il faut photo na ye il faut photo na ye il faut photo na ye mutu ozoka ndenga zo bagen photo na ye mutu fatiango na mai soko tiango na mai o meli soko bota ka to bota sermo pe na ngola na moni apesi témoin ye pataki photo ni na mai ya meli aboti est-ce que wana eza biblique yebi na ndaka banganga même banganga pe babota kabana Jean-Paul Mayata oyo babenga ke de la foi de son frère comme Jean-Paul Mayata de la foi gourou mususu yeyo asimbi kisi na niveau moko na États-Unis kabal comme azuna porte-monnaie magique abandaka na ye bien mais en 2023 yo so mona mutu ba ordonna yo l'église na bino ba ordonna yo ba que l'ordonner sur les États-Unis azu porte-monnaie magique asombi wilu pa una njil pembe na église na zo buka zo tombe porte-monnaie magique yebsanga arlota mbongo wa akomi ndeni soko botaka te zwa photo na ye tia verre mai tia photo ni na kati prier mela iye nani moi c'est robot. Ah bon? Oui, a commencé à la bilo bon. Jean-Paul Mayata ba comme kufa mais comme ba lobakate ba olobate. Yo za na tour Jean-Paul Mayata kima. Na yebsi bino bandi minyo so boke na église de la foi. Na de la foi. Na bino no so boke li felo. Comme on a bino enfer li felo. On les églises à Satan, les églises en ba o yesa kufa na yebike bozo bima kuna boluka Hébreux 10 25 église a bien boke no sambel. Donc Jean-Paul Mayata ba bostra ba tunyo so na Paris diable a zo utiliser bango. Apôtre Michel Ngwema apôtre Michel Ngwema na Lubumbashi Mayata lingaka initié apôtre na boy yebi tanga boy akimi église ba komo luksaba bomé po alingaka lexa triqué natangi kombo na donc asimbi solo na 2023 tanga kendaka na nino na secte on a ba ordonné ba PC porte-monnaie magique donc Alexa talate et puis a commis na ba pratiquement mystique il faut photo na ye il faut photo na ye il faut photo na ye mutu ozoka ndenga zo bagen photo na ye mutu fatiango na mai soko tiango na mai o meli soko bota ka to bota sermo pe na ngola na moni apesi témoin ye pataki photo ni na mai ya meli aboti est-ce que wana eza biblique yebi na ndaka banganga même banganga pe babota kabana Jean-Paul Mayata oyo babenga ke de la foi de son frère comme Jean-Paul Mayata de la foi gourou mususu yeyo asimbi kisi na niveau moko na États-Unis kabal comme azuna porte-monnaie magique abandaka na ye bien
Mais en 2023, yo so mona mutu ba ordonna yo, l'église na bino ba ordonna yo. Ba que no ordonné aux États-Unis. Azu porte-monnaie magique. Asombi wi lupa unanjil pembe l'église na zo buka zo tombe. Porte-monnaie magique. Yeb sanga arlota mbongo wapi. Akomi ndeni soko botaka te. Zwa photo na ye, tia verre mai tia photo ni na kati, prier mela. Iye nani? Moi c'est robota. Ah bon? Oui, a commencé la bilo bon. Jean-Paul Mayata, ba comme on koufa mais comme ba lobakate ba olobate. Yo za kana entourage Jean-Paul Mayata kima. Na yebsi bino bandi minyo so bokena na église de la foi. Na de la foi, na bino no so bokeli felo. Comme on a bino enfer li felo. On les églises à Satan, les églises à Satan. Ba o yesa koufa na yebi ke bozo bima kuna, bo luka Hébreux 10 25 églises à biebo que no sambel. Donc ba Jean-Paul Mayata, ba Bostra, ba tunyo sur na Paris, diable azo. Voilà. De retour, la famille, nabandi ebela bato biso nyonso touti kolanda awa, touti koyoka ndenge pasteur Mbuku aye na ba propos na ye, pona koloba ke non, pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata, aza mutu abakisi. La famille, en tout cas, nga kande na yebisaka bino, na lingaka nanga komashe ba mote, na lingaka pe kokende de gauche à droite te. Nga na lingaka soki a iza a na ye na lobi ke non awa a iza a, soki b iza b na lobi awa b iza b, soki pe c iza c na ye na lobi ke non awa c iza c. Ba pasteur ebele ya Congo lelo oyo bango babando kanisa ke non, tango napesaka exemple, tango tongumona pasteur Jean-Paul Mayata, lelo azosala ba voyage, lelo pasteur Jean-Paul Mayata azana ba garde, lelo pasteur Jean-Paul Mayata atondisi église bakomi ebele, bakomi kobengisa ye pe na ba pays mosusu akendaka koteya. La plupart ya batu de leur côté bakanisa kaka oh, donc kozala pasteur okomi na mbongo, tala kutu mutu kingandi pasteur kingandi lelo oyo vina ya changer. Kande tozana ba pasteur neti ba pasteur Marcelo Tunasi, tozana ba pasteur Roland Dalo, eza ba pasteur o deja basi basali kombo, eza ba pasteur o deja ba église na bango eza minene, baza ba pasteur o basalaka ba voyage kili. Alors omona pe mutu mosusu ole ala muka atelema akende koluka musala a préféré na ye aya kofungola église. Pona kofungola église na ye wana mission na ye eza que nga pe nazala na visibilité, nga pe église na nga etonda na bando sala ba voyage na somba bandako ndenge nalingi. Ebela batu lelo oyo tomona bongo. Pasteur Mbuku lelo aye koloba makambo ya pasteur de la foi, c'est par jalousie. Je dois être clair. Soki lelo ye atelemi alobi ke non, pasteur de la foi azana kisi. Eza jalousie. Bomoni mutu oyo a échoué na vie, azalaka toujours na tendance ya koya kobebisela baninga. Na lobango, na ozala penza honnête, na ozala penza clair. Mutu oyo penza ye a échoué na vie, azalaka na jalousie ya baninga. Akolinga te moninga akende liboso. Surtout soki boye ko se retrouver na domaine moko, bino nyonso mibale na domaine moko, ye na domaine yo pe kuna na domaine wana. Amoni ke domaine na yo réussite totale. La plupart bazangaka maîtrise, la plupart ba préféraka na bango, babanda sikoyo koya kobebisela yo cop. Bazalaka bongo. Moi je me rappelle même na bandeko mosusu omona bino nyonso botangi classe. Tango botanga classe bino nyonso bokende classe bino nyonso nzela moko. Mais le jour kaka bosilisi ba classe na bino, yo ozwi na yo musala grâce ya Nzambe zo localiser yo, moninga zozwa musala te, la plupart ya bato bazalaka kaka d'ailleurs côté na bango famille na bango kisi ezalaka. D'ailleurs famille na bango baza bato akisi, bango basimbaka kisi na facilité, ezalaka toujours bongo. Na wana nyonso ezalaka nini? Dû ya jalousie. Soki mutu aza na jalousie, aza capable de tout. Même s'il s'agissait que non, aya kotiela yo poison na pete nyonso. Pourquoi? Parce que abotami déjà na jalousie wana. Tomona kangwata na ba famille mosusu. Eza na ba famille mosusu omona babali bino nyonso. Yaya babali eleki babali ye, mais omona bango mibale bakomi kosala ba compétition. Moi leki alingi pe biloko parce que grande sœur nanga asomba ki boye, nga pe na ndako na biso ifoto somba. Parce que grande sœur na biso asala ki boye, biso pe ifoto sala te.
ezalaka jalousie na ebandaka ka boye malembe tina ndenge ekendaka kokola. Eloko akokomprendaka dans la vie, surtout na vie ya lelo ezaki mutu na mutu aza na bénédiction na ye. Mosusu yo okoki kokota peut-être eza ka nazopesa na ndako ya libala opesi okuti mobali na yo aza na ye na nyonso bandako mituka okoti vraiment na vie moko ya bien. Mais peut-être yo soki leki okotaki bongo ya akotaki na libala moko akuti mobali aza ta kutu na mbetu te. Mobali aza na vie moko ya pasi pe mawa. Mais demo bazo vivre bane ezokendaka nzambe azokendaka kopambola bango. Omoni après peut-être 4 ans 5 ans bakomi na niveau moko ya likolo bino bobandaki nango bokomi kokitaka vie ezalaka bongo. Alors okosala compétition pona nini? Okoya kotiela moninga jalousie pona nini? Pasteur Mbuku eloko ye kolobisa ye boye eza que amoni succès ya pasteur de la foi. Pasteur de la foi nzambe azosalela ye bikamwa. Nzambe azo utiliser papa wana na niveau moko ya makasi. Pasteur de la foi azo mataka du jour au jour. Onction na ye ezo mataka, bénédiction na ye ezo mataka. Soki botali pasteur de la foi ya 2022, na pasteur ya de la foi ya 2026, bokoya ko comprendre que chaque année Nzambe amatisaka toujours et encore pasteur de la foi. Alors soki Nzambe azo matisaka pasteur de la foi, yo oza nani? Oya kotia kal na vie ya pasteur de la foi. Oza nani oya koboya bénédiction ya pasteur de la foi. Oza nani oya ko wangana na bénédiction ya moninga, yo nani oya ko wangana. Ezo salaka pasi. Wana nyonso ezaka jalousie moko ezo mona na penza na miso. Jalousie moko oyo tokolinga kutu teke no tokende koluka nani mutu alobaki. Nani mutu asalaki eza nango jalousie. Soki okoloba lelo ke pasteur de la foi aza na kisi. Shikoyo oza na ba preuve ya koya kopesa ke pasteur de la foi aza na kisi. Soki omoni ke aza na kisi nini ezopekisa yo kasi yo kendo simba pe ba kisi. Parce que ndenge nga na zaboye nayebi ke na réseaux sociaux oyo ya de ces personnes o babanda ba chaîne babanda ba émission après ngai lelo o baza na visibilité makasi lelo o baza na babonné herbe susu kolekanga. Cela ne veut pas dire que non nga na osala musala bien te na osala musala bien, mais grâce ya Nzambe localisa bango. C'est comme ça. Soki grâce ya Nzambe localiser mutu yo za nani oya koboya oya kopekisa bénédiction wana ezate grâce à Nzambe eza grâce à Nzambe. Grâce à Nzambe kendaka na vie ya mutu oye moko Nzambe amoni ke non oyo na minute oyo ako bénéficier na grâce nanga. C'est comme ça. Ezate que non parce que yo pe oza pasteur, parce que ye pe aza pasteur, ya yo parce que ya yo ba église ezotambola bien te, parce que yo oza pasteur moko bisenga senga ye pe fois la pasteur bisenga senga omoni wana nyonso zo singba te oya kokosela ye makambo ke non aza mutu akisi. Biso nyonso tomona pasteur de la foi ndenge banda. Pasteur de la foi abundi ti église na ye lelo komi boye. Papa wana abundi. Abundi kondima na ye na Nzambe. Abundi papa wana soki lelo oyo tina batu baza à l'étranger. Baza à l'étranger plutôt. Lelo oyo batu wana baza wana ba soutenir ba sambelaka na pasteur de la foi. Ba moni papa wana bisika bandaki. Lelo oyo bo akizaka toujours pasteur Marcelo. Oh pasteur Marcelo aza na kisi tina kokoma na niveau o ayeni mutu alekisa mwasi na ye. Boloba loba nyonso bolingaki. Mais botikala koyeba pasteur Marcelo wana abanda wapi? Abanda wapi ti lelo oyo aye kokozala na église ya la compassion abanda wapi? Potikala koyeba te. De la même façon avec le pasteur Roland Dalo, bolobaka toujours bazana bakisi mais bisika bango babanda. Boyebi ba histoire, boyebi ba parcours, bozana ba vidéo ya ba église na bango oyo ezalaki église moko ya bakiti soki mibale soki misato. Lelo Nzambe aye ko élever bango. Patience na bango dans le Seigneur. Lelo ekoma keno pasteur Tingandi aza mutu akisi botika kindoki. Apôtre na biso apôtre Michel Ngwema. Apôtre Michel Ngwema na Lubumbashi. Mayata lingaka initié apôtre na boy. Yebi tanga boy akimi église. Bakomo luksa babo me po alingaka lexa triqué. Natangi kombo na. Donc asimbi solo na 2023 tanga kendaka na nino na secte on a ordonné ba PC porte-monnaie magique. Donc Alexa talate
Et puis, à commis na pratiquement mystique, il faut photo naé, il faut photo naé, il faut photo naé, aujourd'hui rendenga zo bagen, photo naé mutu fatiango na mai. Soko tiango na mai o meli soko bota kato bota. Sermo pe na Angola na moni apesi témoin, j'ai pas taki photo ni na mai a meli a boti. Est-ce que on est biblique? Mais c'est exemple na ndanga banganga, même banganga pe ba bota rabana. Jean-Paul Mayata oyo, babenga de la foi. De son frère, nous comme Jean-Paul Mayata, de la foi, gourou mususu yeyo, a simbi kisi na niveau moko, na États-Unis, kabal comme, azuna porte-monnaie magique, abandara na e bien. Mais en 2023, yo so mona mutu ba ordona yo, l'église na bino ba ordona yo, ba que l'ordonner sur les États-Unis. Azu porte-monnaie magique, asombi oui ou pas on anjil, permet l'église na zo buka zo ton. Porte-monnaie magique, yeb sanga arlotambongo a komindeni. Soko botaka te zwa photo na ye tia verre à main tia photo ni na kati prier mela iye nani moi c'est robota. Ah bon? Oui, a comment ça la biloko bon? Jean-Paul Mayata ba comme kufa mais comme ba lobaka ba lobate yo za kana entourage Jean-Paul Mayata kima na yebisi bino bandimi nyonso bokena na église de la foi na bino nyonso bokeli felo comme on a bino enfer li felo. On est églises à Satan, les églises en Zambie. Bah oh yes, on couvre na que bozo bimakuna. Bon Luca Hébreux 10 25 églises à bien beaucoup nos semblent. Donc bah Jean-Paul Mayata, bah Bostra, bah Tunion sur la Paris, diable a utilisé bang. Apôtre on a apôtre Michel Ngwema, apôtre Michel Ngwema na Lubumbashi. Mayata lingaka initié apôtre na boy. Yebi tanga boy Akimi église. Ah bah comment Luxaba bo mais pour alingaka l'exa triqué. Natangi kombo na donc a simbi solo na 2023 tanga kendaka na nino na secte on a ordonné ba PC porte-monnaie magique donc à l'exata la tête et puis a commis na ba pratiquement mystique il faut photo naé il faut photo naé il faut photo naé mutu aujourd'hui rendenga zo bagen photo naé mutu fatiango na mai soko tiango na mai o meli soko bota kato bota. Sermo pe na Angola na moni apesi témoin j'ai pas taki photo ni na mai a meli a boti. Est-ce que on est biblique? Mais c'est exemple na ndanga banganga même banganga pe ba bota rabana. Jean-Paul Mayata oyo babenga de la foi. De son frère nous comme Jean-Paul Mayata de la foi gourou mususu yeyo a simbi kisi na niveau moko na États-Unis kabal comme azuna porte-monnaie magique. Abandara na e bien. Mais en 2023, yo so mona mutu ba ordona yo, l'église na bino ba ordona yo. Ba que l'ordonner sur les États-Unis. Azu porte-monnaie magique. Asombi oui ou pas on anjil, permet l'église na zo buka zo ton. Porte-monnaie magique. Yeb sanga arlotambongo. A komindeni soko botaka te. Zwa photo na ye, tia verre à main tia photo ni na kati, prier mela. Iye nani? Moi c'est robota. Ah bon? Oui, a comment ça la biloko bon? Jean-Paul Mayata ba comme kufa mais comme ba lobaka ba lobate. Yo za kana entourage Jean-Paul Mayata kima. Na yebisi bino bandimi nyonso bokena na église de la foi. Na bino nyonso bokeli felo. Comme on a bino enfer li felo. On est église à Satan, les églises en Zambie. Bah oh yes, on kufa na yebi ke bozo bimakuna. Bon Luca Hébreux 10 25 églises à bien beaucoup nos semblent. Donc bah Jean-Paul Mayata, bah Bostra, bah Tunion sur la Paris, diable a utilisé bang. Lelo penza nde na ndimi o bayebisaka biso penza ke ennemi ya congolais azalaka congolais na ndimi yango penza na pete nyonso po biso ba congolais bolingo eza te biso ba congolais tozolingana ta muke te biso ba congolais tolingaka kaka soki yo échoué bato nyonso ifo ba échoué soki yo ozwi te bato nyonso ifo bazwa te soki ya yo ezosimba te ya bato nyonso esimbaka te et pourtant vie ezalaka bongo te vie ekendaka pe bongo te vie ezalaka te ke non parce que yo ya yo ezosimba te fo ya bato nyonso esimba te te ezalaka bongo te soki ya yo ezosimba te eza te ke non parce que yanga ezosimba te ifo ya bato nyonso etambola te te vie ekendaka bongo te totika motema mabe totika pasteur de la foi azala naza na kisi azala za na kisi te etali ye moko na nzambe na ye parce que na se ya moi oyo mutu na mutu akozala na place ya jugement na ye na temps de la fin kande bomona bato bazokufaka bazokendaka na place ya repos mais temps de la fin mutu na mutu akozala juge selon ye moko ekozala bongo donc soki pasteur de la foi aza na bakisi ye moko akozalaka juge biso toza banani toya kojuge ye lelo bosambelaka yango na opesa conseil na basoi disant bapasteur oyo lelo bokomi komipesa bakombo ya kibo pasteur
il faut kopriaka botunaka nzambe si réellement nzambe abengisi bino bozala bapaster. Parce que la plupart ya bato c'est comme si baza na tendance ya kobosanaka. La plupart ya bato baza na tendance ya kobosanaka kino ndenge eza boye emataki ekitaki parce que ngai yanga ezosimba te yayo ezosimba te est-ce que otunaki nzambe ministère oyo eza yanga eza na bato mosusu oyo oza na appel ya kozala paster mais ozala paster titulaire te ozala paster adjoint. Donc okoki kofongola église na yo te ozala paster te keno oyo eza église na nga. Il faut okende kotravailler na kama sous ordre ya paster moko songolo pakata. Eza bongo. Siko soki oza na babiloko wana soki osi okomprendre yango okotambusa vi na yo na pete nyonso na malembe nyonso. Mais soki okotia kaka non parce que pasteur wana lelo akomi na mbongo nga pe soki na fongoli église bambongo mabonza nga pe na kosenrichir. Okosenrichir. Okosenrichir. La famille. Boyebi kozala pasteur ezosenga responsabilité ya makasi sur le plan moral, spirituel et financier. Okoki kozala pasteur te ke yo otia makanisi na yo ke bandimi bakobanda kokoliesaka nga kolatisaka nga kofutelaka ndako te. Bapaster de la foi oti ndenge bomona bango babanda baministère na bango moko bapaster de la foi babanda obimisa bambongo bapoche na bango kofuta place oyo babanda oluwe mpo na église babanda obimisa bambongo na bango moko ti bomona papa wana badosala batéâtre pasteur de la foi banda osala misala mosusu de l'autre côté azalaki pasteur lelo oyo ti bomona ye aza pasteur église ekomi monene pasteur de la foi azalaka na babusiness na ye mosusu oyo asalaka oyo ekotisalaka ye mbongo. Donc pasteur de la foi avivraka ka na mbongo ya mabonza te. Je sais que bino bakongolais bozalaka toujours bato oyo bondimelaka baninga te. Mais pour votre information avivraka ka na mbongo ya mabonza te. Aza na babusiness na ye bamisala na ye oyo asalaka ekotiselaka ye mbongo. Mosusu kutu na église na yo wana ezalaka mosusu baza na mwa makambo moko ya minene balingi basala. Mais mbongo eza te bandimi mpe bazopesa te azalaka oblige ye moko abimisa mbongo ya poshi na ye mpona okende kosunga. Pasteur Mbuku tuna nanu nzambe est-ce que nzambe abengisa yo ozala pasteur? Tuna penza nzambe moni nzambe azalaka multisystème azalaka souverain. Okoki kosambela soki apesi yo message boye te ata olali nzambe afungolaka. Tuna nzambe eske amona yo penza kozala pasteur? Po soki amoni yo kozala pasteur je suis sûre et certaine ke okomitungisaka lisusu te okoyaka kobanda koloba bato te keno baza na bakisi parce que lelo soki ozobimisa makambo wana keno pasteur de la foi aza na kisi c'est parce que yo ya yo ministère ezosimba te omeki kofongola église makambo na yo eza te succès eza te sikoyo olingi ozwa succès na nkombo ya pasteur de la foi olingi oya kobebisela moninga réputation bato bamona keno pasteur de la foi aza penza ya nzambe te tika pasteur de la foi soki aza ya nzambe nzambe ye moko ayebi ndenge nini na osala na ye biso toza banani mpona koya kojuge na se ya moi toye awa mpona koya kojuge baninga te meka ya yo soki omoni ya yo keno ezosimba te kolinga koya kotia bakale na bavi ya bato te komeka koya kotia bakale na bavi ya bato te po yo moto akojuge yo aza te makambo oyo osalaka na kunzu toyebaka yango te moto na moto babiso oyo tosala bemission toza na bamakambo na biso mpe tosalaka oyo boyebaka te boyeba mama Etoilini ye wana azosala émission mais oyo elekaka na kunzu na nga boyebaka te soki nazalaka bien soki nazalaka mabe soki nazalaka ndenge nini bokoyeba te po ezalaka na kunzu eza bongo. En tout cas tokomi na mwa suka la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.